matondo mingi na bana ya tata moko pe ya mama moko, bana baindo identité ya tata mokili ebandeli bana iye bazobotama na bokasi pe na nguya ya tata, pamba te moto moindo aza koyekola ba engin ba pareil babiloko oyo ye paye bakeli yango aza te, azala te, azalaka pe te, mais aza koparvenir korepare yango. Na moto moindo azobotama na bakapasité epai nyonso ebandaka na obscurité, eza nde sikoyo ye nde moindo. Cerveau na ye eyekolaka distance, eyekolaka ntango azolala. Donc tozobotama na bakapasité ya kotata mokeli ya makasi, libaku ya Kadia Mpemba, tokuti balelo ya men, tokuti basalamu alaikum, tokuti oyo nyonso eza bozabolo de effaiblir bakapasité, effaiblir bamakabo, effaiblir vibration, effaiblir, eza ko affaiblir énergie et ekitisi nguya ya moto moyindo. Nde bongo eya na ntina makasi ya koya ya walongo fumuki mbango wapi oyo ayaki po azongisela moto moyindo kiboyindo na ye, kibotata mokeli ezonga na biso bayindo po tozonga susu bato ya ntina kati na mokili. Wapi oyo yaki mpavita tia twatulendo akendaki na sacrifice suprême komitumbama na moto ye na libota na ye mwana na mobali, batumbama po na sango oyo ete bango bazala basungi biso na molimo, pamba te bongo tokoka kozongisa mai oyo ezalaki ya biso, oyo Kadia Mpemba asalaki nyonso ekoma mosika na biso. Moka kozwa na bakoko atako réalité oyo loposo pembe artificialiser bamboka mode de vie ya moto moyindo ya komisi nyonso bomo ya pasi ya kozela miracle, kasi koko andimaki me bali ya zelo, kasi abota bana nde tokita tobotani biso bai oyo boyo tozali na bomo totondisi afilika. Moka kozwa na bakoko babiso pe baboti na biso bazokoba kobota pe bongo tozokoba kobota, pamba te Afrika ezanga bakolo nango te. Tata mokeli akozala efase te, pamba te présence ya moto moyindo bongo eza botata mokeli kati ya mokili matondo. Lelo bongo toye kolobela bino bana bilaka baponami batindami bakolo mokili koloba ete mateya sengeli banda bongo ni bandeli pona kobonga ya ekolo. Soko li koboma ekolo, un peuple il faut bonga nanu éducation na ye, mateya na ye. Ya moto lobaki na mission eleki bakutaki kelasi na lolenge ya bokoko oyo ezalaki ya malonga makasi, e loposo pembe asali nyonso aefase tabula rasa, alongola nyonso oyo akutaki ya ancestralité ya kibokoko, e aye kotia oyo ya ye ya bozabolo ya bondoki. Nde yango wana eya na incompatibilité, vedi ezali kokokana na biso, e atako sapatu kitoko na oso ekoki yo te suka nango fo kolongola elamba pe lolenge moko. Donc tozolongola mateya oyo loposo pembe éducation na ye, kelasi na ye, toza kokende malembe na kolongola ngo, pamba te eza obstacle na évolution ya biso baindo. Nde bongo ngonga ekoki ya kolobela éducation mateya oyo toli kolobela lelo.
komona bomo ya bayindo base ya échec na biso eza bongo etelo po eza pépinière ezali esika oyo eza kobimisa homme politique, homme scientifique, homme spirituel. Donc bato ya tina bakoleka kaka na kelasi. Nzoka kelasi yango eza kelasi oyo eza eza ba laboratoire oyo ezali kosala ba mindele ndombe. Moni pasi na biso. Donc même lelo christianisme bandeko ba pasteur, ba évangéliste bakoti facilité na terrain par rapport na biso banganga ngunza bangunza ba traditionnaliste ba ya bokoko parce que bango si ba tei déjà Jésus na ba kelasi oyo para nyonso mona nyonso akeni kotanga kuwa religieuse tangisama na kelasi parce que to bo santé catholique azwaki éducation en Afrique centrale partout aleki asaccaparer une éducation ayebaki wapi akosimba po a dévier tout un peuple kelasi to lobela kelasi école school shikola paya pasimbaki po abebisa moto moyindo nde komona école eza kosala bamindele ndombe oyo une fois na pareil de l'état une fois bazui gestion ya res publica et bazui gestion ya mboka direction bazui signature et bako se référer na lolenge ya mate ya bazwaki na itelo ya loposo pembe yango sala ete moyen basimba ba vrai problème pasi ya bayindo pasi ya ba compatriote ya ba peuple ezate parce que école déjà eza déformation pour na biso bayindo donc et déformer biso ozomoni mutu moni yana ba mpuku mususu ba mpuku ya laboratoire moni mpuku naturel aza na capacité tata mokeli ana bonzambe katine ayebi ke mutu aza obstacle aza danger pour na ye ayebi ke ne naza awa lelo nazolia eziloko nanga tiloko ya mutu azolia na mayele munde peli ya kimi mutu ya kimi donc aza na bomoi ya keba pa ayebi ke na ye na mokili oyo ya mutu e mutu atumo akoki kozwa yanga kosalanga mabe e aza komibatela bomoi na ye aza komibota na komibongisela ye moko asala bomoi nyaki mpuku malonga pamba te aza na bonzambe tata mokeli kati na ye kasi yana mpuku moko azaka pe couleur pembe ya chocolat pe bakoma ba mpuku ya laboratoire veut dire basali ye go ah le poso pembe donc mpuku wana azomatela ne mutu asaka na mutu ok même pene ya niau veut dire azobate danger zali en fait moto moyinda komi bongo l'homme ya laboratoire de l'Occident nde ba intellectuel de l'Occident ba intellectuel artificiel donc nenge moko identique na ba mpuku wana ya laboratoire kiendi e akozwa mbongo na mabela bakoko po akende kotia na babanke étrangère na mikili ya bapaya alingi asinvesti mingi na loposo pembe kuna yabi kuna tranquillité ezala sécurisé en fait bozwi oyo ayibi na Afrique akosomba bandako nyonso akotonga basite na mikili ya bapaya akesani nini na puku ya laboratoire wana donc soki toli tozongisa toboma nanu laboratoire wana donc il faut ba école dans la manière ya l'Occident nde eza ba laboratoire oyo eza kodéformer l'homme africain moi tosalamaka malonga eza te mpo bokozwa homme politique abimi kaka kuna basali badroit basali baéconomie même baprofesseur yango koloba na domaine oyo atangeli otie ye na ministère wana baopesa résultat nini parce que baza bapuku ya laboratoire bakofoutre rien jusqu'à ce que tokozongisa éducation na biso na lolenge na biso eza adaptable na biso soki te
to changer ba dirigeant kama na tuku na kama et ko changer sort na biso te. Ya na tina makasi. Na tina makasi. Botata mokeli batanga kamwa parti ya basage na bino. Po botami nango na baboti. Soki botangi esili incarné elati bino na makila. Parce que moni mebila keli malamu na bila keli mabe elataka mutu maloba wana. Eza ko bongwa na kibomoto na makila na yo. Lenge pe oyoki éducation wana mingi ozu ya bokoko elati pe ekotio na makila. Ekotaka na makila. Ndenge pe l'homme noir déjà au fur et à mesure koyoka banzembo ya christianisme ya bozabo ya Israël bakumisa kaka nzaba bapaya bakumisa kaka sauveur bapaya elataka na nzoto pe di mwana zobotama déjà na pourcentage élevé ya christianisme. Donc eza difficile oyebise walongo fumukimba accepter na pete fazala na elembo moko boye aye moi tozo bunda mutu no sene débat au explique ozu bible na ye aye olakisi Matthieu 15:24 Jésus lobaki ayaki pona libote ibunga ya Israël. Il était venu co brebis perdu les maisons d'Israël. Qui est Israël expliqué à Jacob 12 tribus, 10 tribus par pied en Europe, 2 tribus restants Israël nord na expliqué nyonso menkatu lobi dimanche à l'église. Expliquer que christianisme n'est pas ya baindo. Au moins apena ki dit pona ye déjà makila na jotungisa ye. Ya moni fito zwaka tan koyoka mateya oyo pe kota biso na nzoto makila biso ebongwana. Pote bota bana ya walongo fumukimba o ba za ba compatriotes oyo bakoya na to élevé ya amour de la patrie ya amour de soi ya komilinga ye moko pe ekolo pe lo posona ye. Te tozo kende ko sala ko faire conscientiser jeunesse baindo to e baite to na devoir sacré ya côté les Afrique biso no bana Congo et Afrique a un devoir sacré fatelama pour atia ordre na mokili soki te mokili ki kana désordre. Donc Afrique est responsable et Congolais est responsable ya vie ya africain ya vie ya baïne so zo bongate ceux qui ont insécurité na Haïti. Donc Congolais est responsable parce que Congolais a télémaki pour stopper Haïti wana parce que Haïti ba osala ba minduki te ba bizo minduki nyaso ezota awana États-Unis passe ya ba noir américain arkeli ozu ba nyonso ba koti ba bolo ba illégal tout ça. Donc veut dire passe wana eza ko kwela ba Congolais parce que Congolais zui devoir ya ko bilanda bana na ko bikisa bango. Il faut nous Congolais na ayeba makamba fumu kimbango azonga na kiboyindo vutika vana mpambu vide pas to bongela kana religion na bonzambe na etelu photozongisa parce que bonzambe to biso zaki kotanga batangisa ki mwana mobali milefu na mwana mwasi nengwa ngudi mama atanga ki na kibolenge matea oyo longo banaki ibana ki na kiboyindo na biso tozongi école eza ko permettre l'Occident à continuer domination sur ba élite na biso. Pour même médecine nango l'Occident a raté donc a effacé votre Égypte oyo bango ba Hippocrate ba ikotanga bazo Hippocrate ba bimisi no kaya zo connaissance wana médecine wana quelque part en Égypte na kiboyindo na moto moyindo. Donc ba effacer oyo nyonso c'est la référence ya baindo ba bomi ba référence nyonso e wapi o eza prédiction pour na biso e batie ba fausse piste batie bango moko ndeti baza ba promoteur ba auteur ya nyonso nzoka nkatu luvunu siko ba intellectuel wana de l'Occident ba mpuku wana ya laboratoire ba kokate ke ba danger oyo aza ko parcourir. Afrique l'homme n'a pas connu danger ya effacement
problème ya existence. O toi na guerre moko raciale ya kozala na biso na bomoi. Bakoye ko sabino na bakoye ko réduire bino presque à néant. Ba peuple aborigien basala ngo ba mérindien baleka nango. Moni Australie le koma race mususu, États-Unis ba ofanda race mususu, ezala mabele na bango te. Ba peuple ba okipa bazalaka ba autochtone ba efasa bango. Batikala moko mi bale presque rien, bati bango drogue masanga ba. Vedi ba sur le côté. Parce Afrique oyo balingi mabele minéraux ya Afrique. Mais balingi l'homme africain yango te. So ba ko sala nini? Ba ko kende na tactique nini pour ba caparer sikoyo à toute liberté, richesse nyonso ya Afrique. Est-ce que oye ba calcul nini bazanango? On est déjà mort intellectuellement. On est vite ensemble. On est déjà mort spirituellement, moralement. Parce que la servant moto moindo oba formaté ponaye l'homme blanc c'est un supérieur. L'homme blanc a honnête, l'homme blanc a honnêteté. Nyonso eza ba qualité à malonga ye moko l'homme africain pesa déjà moto pembe yango. Il kamkia que les cas entre bango amifingi ye moko ta ba indo ta l'homme noir. Veut dire aso ye bate ke yaza na kati na ifonde to bongisa. Moni ayebite to yebisaki mutu te mundela kabaka muna teka oye apesi azongisi boye apesa ka biloko na l'église tout ça na mais hôtel ka badati ngo bapesa batu biloko ayaka ko sunga Afrique ayaka na babani nyonso wana eza ko servir ye koko ayebaki bolingo aso na kiboindo okoko mona te jamais na l'Occident nzeta manga ya lilala nzeta fruit na mapanga bato monango ezalaka te parce que pona mundele business eza affaire faut trouver gain mais koko atiaki nzete ya mbuma na banzela na bamapangu partout oleka manga ezalaka tutu bazobuka muleki nzela asengi manga bapesi ye voilà koko alingaki bolamu intérêt général koko akoma mubange mais azokontinue kolona nzete mbila kolona nzete kolona nzete ya safu ewumelaka azolona ayebi ke génération ikoya kolia balonaki fu ezalaka teke ya kosomba na Afrique lebo nzambe na biso ezalaki mpe biso mpe tokutani nango c'est kaka lekaka baeglise comme ebele bakadia pembe ya église de sommeil oyo nde makambo nyonso yekomwangana kela c'est na base ya destruction ya l'homme africain. Surtout quand il y a une forme ya kelasi au l'Occident tikeli biso bande konanga to bimaka te. Il faut tout peser, il faut ba réformer ça là, mais il faut tout imposer. Ba kambi na biso et ba changer forme ya kotangisa la bana. Surtout na ba kelasi e bandeli to kokite kotanga na lengi o to tangela lelo parce que ça volonté à l'homme blanc ya l'Occident. Donc bazoluka siko ba dirigeant oyo ba ko sécuriser système na bango et persister et ezana bomoy et il faut que ba dirigeant o ba koya moni parce que même il bien bien kozala ba mise à part bazalaka ba tata mokeli abombaka ba wa longo fumuki mbango a épargner bazalaka faut ba dirigeant na ba ya oyo ba kolongola ba ko barotia à côté système affaiblir le système occidental parce que c'est un système de kangi biso l'homme aza musika mais système tout ezouye kangi na Afrique yem tazana ba banque système Swift ya ba virement bancaire yé donc tout un système est contrôlé Afrique l'homme noir en général donc beaucoup même bimezate par les voies des ondes, bango, les réseaux sociaux, médias, le système na bango ils ont contrôlé biso. Et comment déjouer, comment quoi affaiblir yango. Mbongo liaka, système monétaire, nyonso ya bango. Il faut si koto to kanisa comment quoi affaiblir le système, comment ko bimanga système wana. Il faut to bani bandeli etelo.
pépinière bana bazo mateya ya kokisana soki te ekozala biso pasi makasi mais eza na baye moko mise à part ya maboko na image ya netelo moko ya kiboyindo na Kongo kaka wana ebengami etelo ninga mafuta etelo mama mafuta bazotangisa bana na polyvalence vedi mwana moyindo azotanga na ba 4 langues nationales nyonso ana maîtrise nanu ya Congo ya cartographie ya Congo ya géographie ya Congo et azosala misala oyo nyonso eza musala maboko ya oto nango parce que Congo Afrique eza chantier ya oto nango bosenga pe posalele batangisaka bana selon besoin boza nango to na besoin ya bato ya misala maboko tuyemona importance nango awa na mikila bapaya bakesala na banque baozwa moins par rapport bato bakesala misala maboko na l'Occident awa na production manufacturing baozwa plus koleka ba bureaucrates donc technique eza black te mais kuna eza kola ko mépriser ba mécanicien ba maçon ba temisa ba plomberie mais yango l'Occident siko etomboli parce que baye o bakosala musala nde batamisala maboko oyo bakalaka bakoya ko administrer bakosala compte bako organiser mais production eza nanu ne bandeli baye o bakosala musala ya maboko ba homme de métier l'école ya profession toi na image moko ya moto ya kobeta lisolo siko école lolenge oyo école yango elekele ba problème bakanga kaki te et walongo fumukimbango mankiti kula massif asali makasi ete problème wana eutaki koleka atako na saki ya nguba ya kopola moko ya malamu ezangaka te donc ba réforme il faut esalama et il faut tolinga kotangisa bana na biso na etelo ya kiboyindo po bazala bayindo o bako se faire face lobi na protection ya Afrique pe ya kiboyindo ya tradition ya culture na biso so kite tokobwaka tradition culture tokomi na tokomi bampuku ya laboratoire wana tomi bosani o biso tosali veut dire oubli de soi yango na l'homme noir osala makasi intégration à 100% aveuglement à se intégrer dans le monde occidental pour na amibosana kiboye o yazali to bango mingi intégration n'est pas égale ya oubli de soi mais l'homme noir aza ko se oublier o yazali azolia bilei na lolinga kimundele golata kimundele lobele kimundele vedi pona yeba mboka na yeba ekomi lokola ba indigène vedi yema komi ko mépriser kiboyindo yango atia su ki forme nyonso ya kimundele et na wana tokobenga yo nani donc komi mpuku ya laboratoire mais tolo bango po tolongwa bampuku ya laboratoire tozonga na kibotata mokeli na kibonzambe na biso wapi oyo twana responsabilité ya kobikisa bandeko na biso bayindo pe bongo baafricain pe mokili ezwa bongo kimia soki te to continue na désordre oyo l'homme noir ozalaka marche pied école tolobela bongo etelo école eza centre ya déformation école eza ba outil de travail ya koaffaiblir l'homme noir parce que baza kotangisa l'homme noir demandeur d'emploi tina université aza ko espérer sala po bafuta ye kalaka orie ye atanga po enazala mokeli ya misala te baotangisa bango bongo te programme wana ezalaka te aza kotanga te pa koma inventaire po akela te azotanga po asala commande ya bakisi commande ya
ya ba matériel oye ake ko tangela pona ko faire enrichir l'Occident libanda. Tokoki te kosala ba matériel o biso moko bakei ko tangela école wana ezalaka te. Bokesala école technique en fait pour bosala kaka recours na bango pona ko faire enrichir l'Occident parce que okolingi osala ndako d'abord ko bana na tol faut bosomba commande ba conteneur utaka libanda et bosala carreau bosala bosomba ciment tout ce que bozo consommer na ndako kaka ndako eloko moko te olom noir bandi moko zala même kutu zelo pas o eza kozwa zelo wana l'Occident pousse même mazelo wana ebende l'Occident mutuka Occident redi toko bosa eloko te à 100% biso moko Congo to Afrique ndenge ni na Afrique akoye ko continuer des siècles et des siècles na kotanga kelasi o esali yazala mwana misala ya l'Occident et peut tolingi to tozwa leadership mondial tokozwa na manière nini et il faut l'homme noir à ça recours na ba génie créateur na o de balambaka ebende photo pelisa moto ya bokoko moni soki moto epelite ozabiso pasi poto kota na vibration ancestrale moni ya kimpev ya connaissance poto ko bongo ko sala ebende petozwa évolution na biso parce que koko déjà pierre taillée pierre polie lâche des métaux métallurgie déjà moto epela qui ebende lambamaki pasaki koko asaki mbeli donc bisayo nyonso koko asalaki oyo asalelaki ye moko azalaki mosali nango ba forgeron balambaki déjà ebende na manière artisanale lolenge mokili tondi bato topesa yango vitesse komi industrie mobimba grande quantité elo moko ya extra oyo l'homme azosala eza te parce que nyonso ebandi na Afrique eza berceau nyonso ezwi naissance ebotami ebandi kozala nango na kati ya mabele Afrique donc bakoko na biso matono mingi twana image moko awa tokotia image yango eza ya bandeko ya miso mikie omona nde baza kotangisela bana na bango à la différence na biso baindo oyo toza ba copière à l'éternité oyo tozondima kotikala moni babiloko bana misala basenzi baumbu ya l'Occident volontairement moni engonge koki ba cerveau rare ese botani iye ezali pona ko éveiller bazulika ba kokamba ba décideur niteni ya politique et veille yoyo ekolata ekokoma tolandi image et tokozonga tokoba mozindo ya lelo ya mateya etelo eza laboratoire de l'Occident c'est to changer nyonso tolandi biso banso. Que dans les écoles japonaises, jusqu'à la 4e classe, il n'y a pas de test. Les Japonais estiment qu'à cet âge, il y a des choses plus importantes que les enfants doivent apprendre. Premièrement, le bon comportement et le respect envers toutes les personnes, quelle que soit leur situation financière. Deuxièmement, l'indépendance et en même temps la capacité de travailler en équipe. Par exemple, ils n'ont pas de concierge, ils répartissent les tâches et sont entièrement responsables du nettoyage. Troisièmement, il est important de valoriser l'environnement et de préserver la nature. Quatrièmement, l'éducation est vraiment pour les connaissances et non pour les notes. Dans les classes primaires et intermédiaires, les élèves ne reçoivent pas de notes. Cinquièmement, la politesse et la ponctualité. En conséquence, l'intérêt pour les études est si élevé chez les enfants que le taux de fréquentation est pratiquement de 100%. Et le développement général des enfants est l'un des plus avancés. Que dans les ma tondo mingi bandeko mbalani na bandi to mzongi ingeta na bandi wana nitenya Japon to bosanté Japon za ki puissance Japon a colonisé Chine. Japon na ba espace ya mukeme force ya intelligence ya spiritualité bazaki na l'abri contre envahisseurs ya ba européen ba yaki kasi ba prévenaki ba mi batelaki na tradition na culture na bango de permettre bango pena mboke za la christianisé te
bana bakombo na bango bankota na bango bana pedi bonzambe na bango bana bakulti des ancêtres bana lolenge na bango ya kozala ya malonga par rapport ya biso Afrique to yambi christianisme style lo to ko kateko bimisa christianisme islam bonzambe ba pa soki ya kapona ko détruire bino ya ka te préfère évoluer bino voilà la preuve année que yango Afrique ezui développement te parce que bonzambe ana et développaka bapaya te bonzambe ekabwani na baloposo et loposo na bonzambe na ye ya to si bankota kokesa na tradition culture ya kokesa na lolenge na kovivre ya kokesa na to za sentiment moko te po to za milimo moko te matondo na bandi tolandi image wana bedi première à quatrième primaire to le bela bongo bana programme mususu par rapport ya programme scolaire oyo loposo pe mbati en Afrique bango bazosala makambo na lolenge ya bango na autonomie na toute indépendance et baza déjà koyekolisa bana na bango kibo moto ya malongo ya kozala kati na mokili et tâche que biso Afrique ndenge botangela ezala kaka boke pene ba tenyango ya blé blanc soki e utap so nani papesa ngo na Congo so nani azwa décision wana ndenge to tangela na programme wana continue kaka bongo programme nka bongo botanga histoire ya bapaya libanda botanga ba toyeba koma bamboka nyonso a partir ya géographie botanga Congo ngote botanga kumote botanga minera bien importance ma belle mboka na bino kibo di etanga mité civisme écoute longwa na ngwe bandaka manda melongwa to bana otanga lingala elongwa na ngo vedi to komi susu pli et donc to susu pli occidental que ninge bazala que ninge ba koko ninge ba papa mzaki auparavant donc libé sous makasi mingi koleka et relax déjà bala na bango dès le bas âge note ezate kokomezate bon comportement na respect avec toute personne sans distinction kasi yango tozako déplorer mukona mukolo comportement baindoti tokoye kotanga ngo na kelasi zaka na kotanga kibo moto ya malonga kati na mokili moni kotangisa moto mondo kibo moto nde zangi bato bon comportement respect ezangi toi nango te parce que totangi yango te soki ozwi chance te na ndaku ne batie pe pauvreté za mama ozobota mabe nyonso moni bapara baza ba démissionnaire par rapport ya pauvreté et bana bazokoma na certain âge moko boifuye moko tekami lukela parce que pauvreté oyo batie et puis ba continue biso bamona ngo malamu parce que population atika na ignorance akoma ko bela bango ko acclamer bango ko bete bango maboko bamoni malamu bongo to batiki peuple nyonso na ignorance donc peuple ndo asala force ya bakonzi lobby na kotika population na état ya pauvreté bongo na kozanga éducation oyo ezobala na bango nde faiblesse yango wana et batangisi bango ba énumérer na vidéo wana batangisi bango moni respect ya environnement respect ya nature ko faire valoriser ko faire valoriser environnement na bango ko préserver nature l'homme noir ayebi sous-souter propriété za tabwaka lishu fulu partout aza koteka na fulu chasser manzanza ayebi te aza ko kata nzete po kata kaka nzete kutu l'église de sommet sous eye koloba ete e bandoki basala ka réunion na nzete balie muto basala réunion na nzete bakati ba nzete sikotala degré chalet oyo bato bazana abosani ke vine dépend na nzete pas dépend na vie ya muto photosynthèse moni oyo eza négatif ya mutu et pona nzete za positif et échange wana
donc c'était pas ça pour permettre vieux à la malonga malonga pour payer malamu bio mais muta l'homme congolais kati ba nzete prétexte était ça ceux qui piste ba quitter la kawa et bando ki bayaka nyonso wana l'église de l'Occident bonzamba bapaya et baza déjà connu que ça bana bango capacité de travailler en équipe importance au sein en équipe bomoko dès les bas âges biso awa déjà comment retourner en classe muna ju réponse ba bisie ko bomba a bombi réponse ori ala ki sabaninga baza lebele baza la mayeli comment ya zwili réponse wa tela sala ki boye biso nkato ti lolo biso na Afrique Congo totikani en classe ya ko doubler déjà na l'Occident awa dia baleka l'enfant ba doubler ka sous-souté ne bo tanga bokozwa kaka ba cours o zena ngo faible na congé bino bozo kende kotanga ngo sikoyo bon si baleki déjà mon travail en équipe très important okoki te kobimaka yo moko il faut équipe yango te tobaki yango te toza koloba bakoko baloba sapi moko facilité sapi moko eskolaka elongité enaki bolioko ezali pasi okokende vitesse mais okende musika te voilà friluisa égoïsme individualisme epesaka kaka faiblesse epesaka motema mabe na bato na zinga ozali okomi na insécurité pasi wana yango wana to il faut tosala bareforme ya makasi mingi koleka kolakisa moto mwendo kibomoto ya malonga ya kozala na ye et il faut ayo kolona parti ya kelasi ponctualité faut ayekola yango déjà politesse il faut ayekola yango et baelema nyonso wana ezaka kibomoto ya malonga na kozala biso kati na mokili na mokusi na moto mwendo atangi yango te atangi na ye makambo mosusu oyo yango pete na vie courante akoya kokutana nango yango te abomi nzoto na bakota bapaya abomi nzoto na makambo okutu ya vie yango te akoya kokutana nango akose faire face à makambo su ya vie na réalité ya vie ya moni ba les premières classes ya l'Occident bazalaka te ba les premiers ya kozwa vie na sens ya kotia vie stable parce que aza ko compter mine matière l'Occident oyo comme c'est mona musala mais ba oyo bazalaka moins intelligent na kelasi ya l'Occident bango nde siko babundaka makasi na vie réelle nde bango baza siko bango nde bato baza kolonga na vie réelle na vie normale boye parce que comme à ce qu'on faire développer moi interne moto ya kati botata mokeli passe Afrique ya ngwana kelasi ya l'Occident il faut changer il faut tout changer alors et na kelasi moko liso tolingaki to beta etelo comme na ngonengwa mafuta bana kotanga na kisasa eza bongo kobana kaka te musique bar nyonso par tout ça bazui bana na kibolenge bamemi bango na songololo na Congo central lokola internat po bareserve fo bazala o bakoya ko remplacer kibomoto ya malonga kolakisa misala oyo esengeli moto moyini bongo aza na bandakisa baréférence bazala alors eyaki kokute makasi na lisanga ya vuvamu itelwaniza lisanga ya vuvamu na direction ya Fumukusu Nsengandila tela panda na Angola na songololo bana bakie kotanga il faut ko bazalaki pena internet kuna kolia tongo midi poko ekutaki penza makoki ebele mais il faut parce que ça etinda mobimba il faut bana batanga bazala isolé et bazala concentré ya malonga ba génie à lobby donc
ti bakomaki na point bisaleli oyo bazosala bango moko basala bisaleli na bango bakomaki mpe kosala ye kosala ete soki baservice secret soki ndenge so mpe Kadia Mpemba bato kaka ya kozanga bososoli bainforme baservice ya ANR bato nyonso tout ça ebaye kosirépandre bana na Itelo na clôture ya Vuvamu baservice nyonso ya république ye na 4 heures ke soi-disant Vuvamu aza na bamilice aza koforme rébellion azosala babanda kofuye bana bakestionne bana séparément moko na moko mais bazuka réponse moko toyeki akotanga o bami na biso akestre bana bana oyo bazwi bana sa baparent bayeba e bamoni ni indice militaire parce que lelo boye botali capacité ya bana na elobeli bomoni nde bazosala bapratique parce que baza baotanga na polyvalence aza maçon aza soudeur aza mécanicien aza électricien veut dire esika akokwela ya vie asakroche adapté à sali na polyvalence école wana c'est premier en Afrique eza na nuti skole ba service secret ye etombe na école ya bongo rapport ezalaki nini na présidence et ba réfléchir nini ba conseiller ba lobi nini ponango alors mon toi na passe ya kelasi ba mpuku ya laboratoire donc eza ko finga timeza passe komona ete école laboratoire défi ya l'Occident pour nous déformer aux valeurs africaines. Laboratoire, il y a déformation, il y a destruction. Il y a africain. Et tel, maman na piège, Jean-Moni, a coupé sa bino badon, yé moko sous sa koya ko orienter bino ko brosser la ba fond peu bino. Bon quelqu'un na ba élément o eza ko servir yé mundele Occident. Pour que ko tiango jamais na recherche o eza na avantage na bino. Jamais. Botonga l'école, botonga l'école na programme scolaire nini. Pas ça fait des écoles. Cycle na c'est mon anza loi de la création. Na logique de faire des temps na classe. Mon bonzambe tanga makato tanga de les bas âges. C'est vraiment facile. Et passe na biso ya mona parce que tout ça la bateau. Oyo devant bana ya l'Occident bana biso bazaka faible parce que état d'esprit déjà est déjà corrompu donc ba longoli ki boye et batie ki mundele kati na ye mena nzoto ya kimoyindo ta omonie koloba monie ko sala makambo ndenga za ko faire réfléchir obi ki Afrique tona musika mete to pousa na peni ya lubiko na biso to pousa na peni ya lubiko na biso to na chance to za baile to na chance wa logo fumuki mbangu ayaki eyaki mpa to na chance akendaki mbeka na moto et to na chance ya kozua bangunza surtout chance makasi kozwa ni sonyanzila fumukusu kia mtsampa nango to na chance ata lelo to zeba importance na yete ya message te mais bangangunza bangunza kala baika ki mpeve kobikola échanger via batute donc il faut enseignement il faut moto mda tanga kotanga nde za base bongo la kamutu za fondation mon il faut koyekola nde les baye si ba nefer je dis Congo central envahir ba service secret ba baye veut dire ba na force nyonso ba kuti eloko moko te to bimaki ba innocent etenia Vuvamu. Or na programme ezalaki pena faki to sala nyonso o biso mo toza ko consommer kusomba liban to sala na bala na biso mo basala parce que to baki malamu au départ l'homme noir azobota manim na maye na ba capacité na ye mais azokoma zoba parce que nzembo ya alléluia amen ya christianisme des envoûtements où ils ont affaibli capacité moto moyindo système éducatif déjà ça dia ko boma moto ya moto moyindo eza mai ozo ko affaiblir moto et l'homme noir a na chaleur na ye uta dès la naissance
L'air Fumukusu atali bongo bana baza ko développer déjà bisalelo. Ah, donc comme ce qu'on a besoin parce que réellement zaki koko asala ki boîte liboso na humanité. Boîte ezalate po boîte ezala batu bakatise bali. Force apesanteur po ba dominer yango et pression oyo koko atangaki comme tu formule ya Archimède po étude wana esalama koko déjà atangaki yango ayebaki yango na kiboyindo kaka déjà nde epiaki koko makanisa yebi ete soki atie bwatu soki atie libaya atie nzete moni na mai possibilité ezali likolo sans edinda e atali mpe libata kana atalabi te ndenge azali nde na koadapte engin esalelo oyo po epermettre na kati ya bakoli na ngai ekoko aimite kaka na ti libata asali bwato atie mpe nkai mais azwaki resite wana koko aresisaki mingi parce que azalaki pembeni ya nzete so azalaki na désert andaki te azwa likanisi inspiration asala bwato anaza na badifficulté énorme lelo africain éloigné africain na minéré na ye siko ndeni bolingi atransforme minéré yango oyo amonaka te apalpaka yango te aizo ignore yango bakombola kutu ayebi kutu te l'Occident oyo azangi yango mais aza kobatize baminéré na kombo na nkota na ye. Voilà passe ya moto monde de domination. Déjà ebandaki malamu le mutaka bange déjà ba réforme et salamaki déjà omoni ya code minier mais écoutez ye ebonga na ye. Alors Fumukusu alobi ma il faut to koma penina minéré wana bana ba dominango ba démarche et bandi ya kozwa licence ya exploitation ba minéré parce que eza na mboka na biso l'état to benga ye démissionnaire te mais l'état ngo to bi kaka ba animateur ya ba institution bazana ba nani bana capacité ni bazui formation ni baleki une école ni n'est-ce pas baleki kaka na laboratoire ya l'Occident siko tozela nini to s'attendre nini mais vous mwana bato bazaka baindo tobia malamu na saki ya nguba kopola moko malamu akosanga kate moko na koya akobeta liboko na mesa. Alors démarche bandi nzoka licence ya exploitation ya minéré ya Congo licence na fozo na Belgique. Donc tisiko au Congo eza lokola kaka sous tutelle ya Belgique. Mais dirigeant nini oya kwena Congo ko travailler paisiblement. Yana ba zone minier mususu eza na ba localité mususu zaka ba américain ba contrôler. Ni congolais ni politique ni militaire akoma kate. Donc ba grande puissance ba na ba secteur o ba kangi na Congo. Ça contrôle ba contrôle kate biso mingo simbango ba kei ko la mus opposition. Ba kei ko la musa ba ONG be do komi na insécurité. Ba ko inventer lo ba histoire. Pour ba mettre au cacao. Et puis mukonza ko côté faux andima ko jouer rôle ya protection ya fonctionnaire système occidental. Voilà parce que ezako ekangi via muto moyindo via congolais kangami pia kakangi via baindo. Na ko bonga via congolais na pe ko bonga via baindo. Pasi ya congolais, pasi ya baindo. Les toluka bolamu ya congolais pour et débloquer et mata bolamu ya baindo nyonso en général. Oh, il a fallu ba dirigeant na biso ba développer système ya chaque secteur ko kitana terrain ko expliquer ba étudiant ko expliquer ba jeunesse bangunza ba secteur wala ko expliquer bango ba problème o ekangi bango pe na nkota o ya ba koko tozoka malamu biso nyonso. Pas de caméra. Parce que population akota likanis oyo les ba sanction iko to pesa ba konza biso maboko mais peuple za ignorant. Moni
oza veut dire mokonzi akomi prisonnier na système ya l'Occident, mais ça c'est kaka ya honneur tapis rouge ba pesier, mais en fait aza déjà prisonnier. Système wana eza ko pesa ye accepter asala même ana penser malama kosala aza limité makasi. L'Occident kangi biso na système, mais biso ba etoza na Congo système wana kangi biso obimi Congo ye na l'Occident ana poto. Et même système ane kangi odo zeno kaka muumbu mwana musala kaka. Même osali commerce wa bati ba kita yo. Même osali musique au mati ba kikisa yo bedi ba na contrôle système. Comment les désactiver, comment affaiblir le système wana. Faut to ba na bonne école. École eux za la bongo toko spiritualiser éducation ndenge zalaka de nos ancêtres, ba spiritualiser etelo. Itotanga na bonzambe ne tokoka ko détecter ba valeur ba makabo ba génie o tata mkatinda mkolo na mkolo soki te to sibika so ya bana ba indo oyo bayebi te oyo bazali otala image oyo kapasi na mawa mwana moyindo état d'esprit na ye trop affaibli. Il dit yebite o yazali veut dire quoi générosité bolamu ya l'homme blanc azomona ndenge sodia hôtel de la Bible omoni Jésus blanc Mahomet omoni Pierre Paul tous les apôtres na bamindele veut dire déjà ba comme ba référence ya sainteté ba comme ba référence na oya ya kibosantu donc mwana ya moto muda azomona moto pembe aza mosantu aza pire aza na pireté monzoka luvunu. Et là déjà au kida kotanga tous les philosophes tous les historiens batamaile nyonso mathématiciens moni ba mede ba moto teka bazaka ka ba loposo pembe déjà pona mwana moto moyindo o leba koma intellectuel élite déjà pona ye batamaile bazaka ka ba mindele tout baza mayele mais toye to moni bazoba ya mindele on dit matin classe au fele mazazoba otena zo ba réflexion otali obini mnagi non oh mawa tika kaka mais a dominer français dominer anglais parce que kota botami non mais bazoba donc batamaele na l'Occident baza mukie un groupe moko minuscule minorité minuscule mais ceux qui ba détecter mutamayele na bango tata richesse pour na bango nde bango wana ba cerveau. Oui, première richesse ya cerveau za mutu mutana centre capital humaine mutaza na centre ya développement ya avancement to ya kozonga sima mutu omoni nde bana biso déjà yeza passe na kelasi wana parce que nde bazozu ya l'homme blanc yango ta en réalité l'homme blanc zali nzoka biso boto na bana mayele babotama mukolo na mukolo ebele taka na vie na biso kaka oyo toza ko vivre mukolo na mukolo soka bozi mwana mutu munda azotuna ba kese ebele akomi esprit o mukolo mo kaki ndoki mo dabo comme c'est dans ndoki bo affaiblir ye dia tuna mituna soki mwana moza tikibila minga za boye mingi bedi bokole ba kombo nyonso ya mabe e ndenge ni bolingi siko bana na ba développer capacité na bango nza pasi to balingi bana babinaka kaka mon information nini toza ko siri bana na biso tala Chine TikTok eza ya Chine eza ya bango mais tala ba contenu ko batie na Chine eza contenu éducatif ba contenu culturel pe kibo moto ya chinois okola mkona mkolo pe bana 2 heures kana semaine pe bazo makambu ko eza ya malonga pona bango mais tala TikTok na libanda ya Chine eza ko détruire na Afrique tout koloba te commerce komi kuna ko finga na makambu nyonso mabe na TikTok et détruire ya moni États-Unis puis à l'UNESCO si premier à yeko ko mona ete non Chine aza ko servir na outil oyo soit botekela biso to to katyango na États-Unis awa et ko keneti ba France wana mais Afrique na nyanga ko zwa mpifu azate parce que Chine est sa puissance mais kana Chine batala yo mais le kutana bango kaka to landa image o mona
mon africain ndenge etelo et commissie ndenge eforme ndenge azali et azokanisa basango baza bato malamu azokanisa ba joueur wana image oyo azulaka mundele bana fair play ba malamu te ba traiter biso bongo à cause ya race oyo tobotami nango. Bah, il faut race noire a développé ba capacité ya compréhension makasi ya électrique makama mutendenge kendaka. Même comme français ou comme français homme tout monde comme on ya papier. Mais na vie réelle du africain. Ya il faut ba loi échanger. L'homme noir atikali noir identité en Afrique. Koya Afrique l'homme noir pas de visa la race noire pire. Et l'homme noir ne peut pas changer de nationalité, ni à papier. Sur la beauté partout dans le monde, en tant qu'Africain. Il y a un tout ça qu'on prenait, qu'on fédérait, qu'on s'anisse Afrique. Parce que partout, l'homme noir a beauté à garder l'identité naturelle, ça m'a appelé ça la race noire, à ticali africain. Partout au monde. Parce que tout ça, il y a papier, mais la vie réelle, tout ça, c'est injustice, c'est ça, partout. Il faut une réforme, il faut changer vie à bateau. Il faut un cerveau, il faut une réflexion. Et il faut tranquillité. Mais t'as la musique, t'as la barre, t'as la maquille, t'as la sécurité. Il y a Mando qui kolobate, rébellion. Donc, Ngonga, il y a Koki, tout ce qui est une image oyo. Il y a pas ces mawa. Tout l'inté bana, bisoba souka bongo. Tout l'andi image. Maton. We are black people and we just have to feel like this. Have to feel like this. Have to feel like this. We should have to protest because y'all are treating us wrong. Y'all are treating us wrong. Y'all are treating us wrong. We do this because we do this because we need to. We need. Maton na bandi bolandi commentaire ezate no comment. Donc côté mal haute ezate eza pasi na mawa. Donc toi ndenge monte na bango. Tuza okesa ba traitaka biso par rapport à race na biso. Et ba bosani ki tozaka banzambe totangisi mokili. Ta traitement ba pesi mwana wana. Normal faki e révolté biso. Toto tangisa bana amour racial. Tout tangisa bana supériorité ya race na biso ekozala na ye mwana moindo oyo ya lobby. Il faut scientifiquement tout la fort. Tout dominer système ya ba souveraineté. Il faut tout dominer technologie. Et il faut ba dirigeants c'est pas comme la capacité ya ko boya ko teka minerai na papier na mbongo. Tout comme na niveau capacité wana. Il faut to ndima risque wana. Ce qui est expliqué bana na ndako te moni ndenge bolia mbongo ya te papa zo luka ko somba ndako ko tonga ndako to bana kolia mwa muke po kolia ko changer bokanga ceinture moto lia kaka to momelaka atilo so pembe so ko expliquer bana ba ko s'adapter parce que o sala malonga ya lobi na bango il faut to expliquer ba compatriotes na biso malamu na ba secteur nyonso to kitena ba went ko expliquer batu système de Kangibiso. Il faut transfert technologique et salama. Au ligne minéral Congo, tout ça, il y a biso, ingénieur, il faut batanga transformation minéral oyo lingi. Pour te peser, il faut te peser biso changement il y a technologie on est salama, transfert on est salama. Donc aussi côté ka minéral te kamana papier mbongo. Parce que mbongo a limité aussi là. Tout comme la capacité bisomo de transformer minéraux en produit fini. Il y a Afrique Congo où on a passé. Sans quoi tu redépends de Kanabatuana. Moni. Tout ça là. Oyo biso toza ko salela. To sala ngo biso moko. Pe oyo biso moko toza ko sala. To salela ngo. To somba ngo to linga matani bandeli. Lelo shina bandaka na biloko ya kozanga tina. Na bilamba na basapato na tous les domaines lelo a maîtriser ngo a dominer ngo a mbelira ngo lelo iPhone zina makasi ya munene
ya na Chine nyonso oyo ezosalama lelo na monde computador ordinateur nyonso esalama ezwa na Europe ezouta Chine. Je dis même Europe aza envahi na baproduit chinois ye moko Europe. Donc kozwa Chine te na bapetit commerçant oyo tokenda kosomba biloko ya troisième qualité ya moins cher kanisi yango eza bongo te. Chine déjà dominé déjà technologie sans connaissance technologique ezala biso passe bacerveau wana bazali babotami na domaine ya technique baza il faut to adapter bango moni totinda bango batanga base compléter baspionner bayiba batala bamona parce que l'homme noir a so comprendre à distance ana capacité énergie wana ya na race moko tali kibiso na maïna mukila azate ezaka ke batie biso na condition de vie oyo ya kelasi ya bazabolo ya programme scolaire oyo eza koboma capacité intellectuelle ya moto moyindo eza kofaire développer biso des capacités ya kati ingeta ngonge koki tata mama bémission oyo il faut to s'abonner massivement, il faut to liker, il faut to tia ba j'aime, tindela ba dirigeant politique, tindela ba professeur ya université, tindela ba oyo bazolo ba soi-disant baza ceux qui ba religieux, tindela bango et batala émission oyo ya natina makasi ngonga tokomi tana ngonga masekite ceux qui to telembi to salité race risque ezali ba effacer la race noire dans le domaine tout. Il faut tout le monde la dépendance, tout comme indépendant dans le domaine tout ya vie, tout comme la capacité ya pour interdire la produit nous aussi pour écouter la société en Afrique na Congo société. Il faut nos ingénieurs basa la na mboka minéral Congo et ko bénéficier na congolais surtout comme la capacité ya transformation na nous et mundela ko akuyeba ke to comprendre et au moment de traitement oya ko réserver na dirigeant biso africain to simba dirigeant na biso malamu to sosola ete bango mpe baza baprisonnier bango mpe baza bana pasi parce que bazokamba mboka oyo eza na pauvreté bazokamba na fulu et bazokamba na prison bana liberté baza ba libre à arbitre tina action na bango et baza en quelque sorte linga to lobaka ba dirigeant dirigé ba dirigeant bazwa courage ya kosimba epai oyo to peseli bandakisa awa enseignement eza base ya nation parce que mutu nyonso akokamba akota aza koleka kaka na enseignement aza koleka kaka na éducation. Donc ministère wana ya enseignement ya ministère stratégique oyo yoko pesa na n'importe qui te il faut la spirituelle pour kumba ba réforme il faut luka ba réforme il faut luka ba tamale pour to pesa ba donner to pesa mayele ni to ko sala pour bana biso lo ba basi bazala bato atina oyo ba ko tenir tête na bana l'Occident ceux qui étaient bana ya l'Occident bana ya Asie ya Moyen-Orient bakoya ko envahir koboto l'Afrique physiquement. Faut bana baza na capacité ya kosala ba agent ya défense ya ba armement ya makasi pour défendre mabela Congo pe Afrique. Tu as une responsabilité pour appeler Afrique minéré nyonso oza na capacité ya transformer pour abattre l'Afrique. Tu as ba responsable ya échec ya Afrique biso ba Congolais. Et tous à l'appel liboso ba oyo Tolongola Congo na passe pe Afrique longa na passe na domination occidentale. Ngonga ekoki fumuki mbangu alonga ki pratikali droit au bot atikala kina na butata mokedi a changer ki mission te yaki pafta ke tiko tumba na moto e ba ngunze bakata bi mamitu agarda ki kaka butata mokedi bonzambe pona biso mpifu bokonse bonkumu e batela maki politique ezonga na bonzambe to spiritualiser politique, to spiritualiser domaine ya science, to spiritualiser la spiritualité na biso. Religion na biso eza dia spirituelle.
tokotisa bonzambe na tous les domaines. Bonzambe batangaka toyekola ngo biyamba bayindo ezali ingeta fumu kimbangu aza na kati ya Kongo pe aza na Afrique aza na bana bayindo tango ifweni banso bayindo totelama réalité oyo tolobela eza ya lelo so lelo tosali angele te tofungoli miso totelemi te ebaki tokozanga Afrique wana balingi l'homme noir en réalité toza pe égal na bango te baza considérer l'homme noir te bakolinga te tofanda bango se met un pied de qualité ganya ekozalaka te mokufi na mowei motali na molali bana qualité te ganya ekozalaka te na Afrique tant qu'Afrique na komi na bonzambe na ete na komi na capacité ya kofaire transformer minéraux na ete il faut tout s'accaparer connaissance de transformation. Matondo tata mama tozwaka ngonga na makambo po libongi ezwaki tamulai tosimba na banso tango ifweni fumu kimbangu walongo fumu kimbangu azaya kotelema na Kongo mato